mokosi ya ntango metela bango makasi alobaki aza ye mokosi kozokosie aza ye mokosi azali na balandisami na ye ntango bien meta sumpona matafa metela bango makasi mokosi lokola ye moko abandaki tobandi kotelemisa ye biso tozali na banorme te kopresente bato balandi ye moko esengeli alakisa biso bato balandi na se kotobo te soki ya solo tozali na sangola tomona baboko na likolo pepa bango pepa bango te malamu okosi ozongi lisusu mpona kotalisa biso bamoko ya bakomando oyo otamboli na bango na nsima na yo bango makasi mpona mokosi na biso. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nazanga mon côté, Naza accompagné na la Ningai Papa Nelson. Papa Nelson, on le capo peut savoir en boca en côté. Merci exécutif pour la parole au Pessingaï, mission ya bato. Bandeko, vraiment natondi bino mingi na ndenge boye awa. Lokola exécutif asi alobi makambo nyonso ngana kozala na commentaire ya ebele te. Mais eloko moko tokoki koyeba ezali ke mboka oyo eza mboka na biso, mboko bakoko batikela biso. Tokoki kolinga te ke mutu moko boye abanda konyokola biso, tolalaka banzala, tolalaka molili, mai eza te, makambo nyonso pasi. Alors que tozala mutu oyo akoki kobongisa mboka ba condition oyo bango bazokende koluka kuna na poto eya pe awa. Mais bango tango bazoyiba mbongo ya mboka olie batonga awa bazokende kotonga na mikili mosusu. Mais biso sikoyo bana na biso basufraka batikala kaka bapauvre bana bango bakenda kaka likolo. Bandeko na ngai nayebisi bino ke pour oyo biso bana eside totelema basala lisusu mbilinga te oyo basalaki na mbala ya liboso. Ndenge mokonzi auti koloba lede biso nyonso tokutana awa, tokutani awa toyebi sikoyo soki tokokende na mituka, soki tokokende makolo programme wana ekoyebana awa mutu azanga te parce que tango tozokobanga yango ozomona bango bazonyata biso. Mais soki tolongoli kobanga tomonaka na bapays ya ba West Africain soki mokonzi wana aza malamu te peuple azosouffrir bakobima bango nyonso na balabala te babengani ye. Mais biso eloko ebomaka biso ezali kobanga totiaka liboso. Tozomona ka soki tokei tokokufa soki toke, mais ata soki okufi na marche te nani akendaka apubwaka akendaka likolo si biso nyonso tokosala nini tokokufa. Alors mpona nini tokobanga bandeko na biso bakontinue kosouffrir na nzala, bino moko bozomona ndenge ve ekomi na kati ya kisasa oyo eza eloko ya koloba te, bino moko bozokomimonela. Alors biso nde il faut tosala nini totelema. Je pense na koyebisa bino bamboka neti bafrance ezalaki mpe kaka boye bakonzi ya kala bazokonyokola bato mais eza na bato oyo batelemaki balobi te vie ekokontinue boye te. Entre autres bato oyo batangaki eza na mwana mwasi moko ya 16 ans baza kobenga Jeanne d'Arc akufa mpona bitumba wana mpo mboka esala nini ebonga. Mais lelo oyo France ebonga oui ou non? Alors biso mpe il faut totelema po même si biso tokufi mais du moins bana oyo ya biso batikela kovivre na vie moko ya malamu. Ndakisa ya mibale na États-Unis bandeko na biso banoir tala basalaki boye bazalaki konyokola bango lere nyonso. Mais mutu moko bazalaki kobenga Martin Luther atelemi alobi pas question biso nyonso nzambe akelaki biso ata bino bato baza poso ya pembe ata biso bato baza poso ya mwindu toza kaka ndenge moko. Il faut tozala bumoko, il faut tovivre malamu biso nyonso ti
Martin Luther akufaki mpona bitumba wana. Lelo oyo bandeko na biso ba noir baza na États-Unis bakoma na vie ya malamu parce que Martin Luther a se sacrifié ki mpona bango bazala malamu. Alors biso pe photo ndima ko se sacrifier pour bana na biso batikala na vie ya malamu. Soki biso to bangi, c'est-à-dire que ba continuer so ba ko banda ko ya ba ko banda ko continuer ko nyoko la biso vie ko zala kaka pasi na pasi bon ndimi yango. Alors bande ko na ngai lokola mokonzi asi alobaki na ko loba lisusu mingi te mais na pesi bino mbote na lingi ke tour oyo kosala musala koleka oyo esalamaki liboso mpona nini parce que tozokende na 2028 eza mosika te 2028 eza pene tozokende na makonomi bino nyonso ndenge bozali awa il faut kosala effort pour que ndenge oye lelo yo moko lobi mema ata bato mibale misato mpona nini parce que tozolinga tozala elongo mpo tokombattre buzoba oyo bazolakisa biso na kati ya mboka oyo. Bandeko na ngai vraiment naza na esengo mingi ya komona bino mpe eza mokolo ya suka te tokobanda kokutana a tout moment soki toza na besoin tokobanda kobengana tofandi totali eloko nini tozosala mpo tobundela mboka. Merci na bino mingi na suki wana. Kombo na ngai Papa Nelson Malembe nazali exécutif adjoint mbote na bino lisusu. Merci mingi. Papa Nelson topesa ye mbote ndenge nayebisaki bino awa toza na guerre ya baindividu te biso toza awa mpona mboka ezotambola mabe. Mboka ezotambola mabe lokola mboka ezotambola mabe esengeli na biso nyonso bana mboka tosala nini? Toza courage totelema itabayisa o te mboka eza biso nyonso. Mboka eza ya papa Tilo mona famille na ye te mboka eza ya yo te eza ya ye kuna te mboka eza banani to vivre malamu na kati ya mboka na biso. Alors kota vivre malamu fu biso ma otosala nini? Soki totelemi te basali nini? Merci beaucoup. Nazotelemisa bino papa na biso Mbiaka. Je pense que Pelé va aider parce que ça a l'air de Pelé est au Ghana qui va nous mutu na mutu nzambe asala na spécialité na ye mosusu alobaka ebele mais azosala eloko mosusu alobaka moke mais misala nde donc ondimaka na ekipe na biso okola bakategori nyonso nazobisela bino papa mbushima ikandanga aleka bino président yebisi bino oyo atelemi liboso na bino kombo na ngai papa Osoloko Mazola Mbujima Ikananga. nakobalisa mpe mingi te message oyo bango bapesi ezali message ya komba c'est-à-dire que tobandi sikoyo tokota sur terrain ezali komba kaka awa te il faut implantation esalama okobala kopanda te moto na moto na kaye esokozwa base de données ekozala epai ya biso komba ekelaka moto moko te il faut kopanza bato bakende gauche à droite bazwa bandepo ya sika bango nyonso nakoyebisa président nde tozali boye bakarte ya membre bana kosalama awa
président Loubiawa et bien Balubakate. Mais biso lukaka action sur terrain pour action salama il faut to kota oyo nyuso bato nyuso balembi na comportement chilombo tereza polele message ya makasi pour côté la terror du comment fayulu tout le monde a considéré donc il faut to profiter de l'occasion alors dernier message dans la lancer bino dans la unité tobani kopingana tobani kokabwana tokozwa pouvoir oluka ndeko na yo sokaza koporta ya base na kati ya lisanga tobeta ye maboko koyina moto moko te oyo motu ya kala oyo asali boye te tozali na ekole ya pardon limbiso oyo asali mabe limbisa ye tokunda bitumba mokolo yango nde tokozwa base de donné bato oyo nyonso ozosala mosala punda te il faut tozala registre il faut ordinateur ezwa moto na motu lere mbongo ebeti tokotala kaka liste wana nani abundi nani abundi te ok naza mingi akobakisa te mwa moke nazali nango yango wana na lisanga tosimana moko na moko tokopesa bino programme d'action na biso na bajour ezoya parce que touti kozwa pouvoir il y a quelques jours seulement tokopesa bino plan d'action na biso mingi ezali implantation ya parti je pense que tokoya na stati na biso awa chaque jour na kosenga bandeko na biso po tobanda kotanga avant kobanda bamilulu awa kotai quand même stati mutu ayeba nini yango eza na kati ya stati na biso mutu ayeba projet de société na biso eza nini po tobanda kotangisa yango awa na chaque jour activité ezosalama awa eza bongo te tokosenga na bino mpe atuka bokoyeba ngo je pense kaka mpe bato ya sika baza il faut kozala bamembre ya baselile na kati ya bakartier na bino toza na misala ya koimplante baselile partout na kati ya tiango il faut chaque quartier ezala na selile ya nani ya quartier po ezala na selile yo nyonso aza membre ya esile il faut kosala effort esika ofandi otelemisa drapeau ya nani drapeau ya nani badrapeau eya ekozala oyo nyonso aza na posa entre eseli place ya avandi bakutana na biso na biro na biso tokolakisa tokopesa o bainsigne ya parti apesaka banda mosala eza bongo te bokomona ngo visibilité ezokonda na boulevard oyo bokomona ngo merci beaucoup na remercier bandeko na biso bayembi biso awa ezali kaka mpona salutation mpona visibilité makambo mosusu tokoloba ngo na mikolo eza koya eza bongo te merci beaucoup chers amis